Mbote lisusu bande ko balandi to komo wapi ndenge to mesana ko kutana biso na bino esengo eza ngaya ko mona bino nyonso tu baye o to signaka contrat to solo la to kutana ka pona ko développer masolo ya mboka na biso Congo to wuti wapi to komo wapi to ko kenda pe esika nini to yebi ke mboka na biso Congo eza ko lamuka na batu bakufa na bandoki na bisimbi balamuki pona makambo etali changement to révision ya constitution mais yango te ekotinda biso te to fandi la kala bakotali révision ya constitution te ezaba na makambo yo il faut to so la yango ba comprendre mboka na biso ko dozo kende sika nini dozo ko ba sika nini parce que trop c'est trop ala mbula ko beta oui mbula zo beta boye ba dégâts zo sala ba commune na biso dans tous les 24 communes surtout commune ya Kisenso na minute auto zo ba boyawa to la saki bilo institut bikanga na quartier sola eza kodinda quartier dingi pe dindi donc dingi eza kodinda eza mai ya njili elengwe na ngambo ya commune ya njili et la commune ya Kisenso mais eloko moto esala ngambo pasi pour la présence ya gouverneur na commune wana ya Kisenso a go visiter école institut bikanga plus de 1500 élèves. Un minute, moi je vais que là c'est salité. Mais à ta autorité municipale, to provinciale, on va palper les doigts à comprendre ni les les cas parce que lobby à Congo et sa jeunesse et ça va pas autant en classe. Mais parce que le cas n'engwana, on va commune à Kisasa, commune maire, il y a ville de Kisasa. Place au sale au colo et salité. Moula nenge beti boy. Mai eza partout. Ozu commune ya Barumbu ndangi moko, ozu Lingwala ndangi moko, ozu Kalamu commune ya Kalamu ndangi moko. Ndenge moule beti boy place au tsaba kolo ezalité. Yango ezali situation actuelle après Mbula na mboka na biso Congo précisément la ville de Kisasa. Au commune avenue Bagata eza Yolo Nord. Yolo Nord avenue Bagata Siriki Mwenza. À 0 mètre, bon, la police est wana. La police wana, place wana. Koulou na moka bunda maka place wana rosaranate. Et ba policier, on leba kanga ba kouluna et comme la parking ya mituka. Dans Moussa la police ba zuya hotel ba garde corps, ya mituka ya batte ba moto ya batte. Moussa la conseiller communaux. Ya commune ya Kalam. Beaucoup mais c'est la commune ya Kalam. Député provinciaux. Ba député provinciaux ya commune ya Kalamu, ba député nationaux ya Funa bota la commune na bino malamu to baneli lisusu route Kimwenza avenue Bagata Yolo Nord la police est à 0 mètre wana et comme na parking ya mituka oleba okenge la batu na biloko na bango me ba ko okenge la biloko ya batu donc ba DC ba babisi mission na bango ba policier bokende bomona bomona ke batu mituka des wana batu te. Mais les autres sont bêtement solo à commune ya Njili. Bande ko na biso ba Njilo bazali bosi na biso baye. To seulement mukemba Kambozo et na boulevard Luemba. Plus de 100 maisons na boulevard Luemba. Baza indemnisé na makambo etali kotonga to botongi ya sika. Ya boulevard Luemba. Population ba leli ba benga kinga depuis semaine uti koleka kuna na bise bango ya to mekala ko solango en face awa parce makambo zoloba ezo sera ba cause ba yeba makambo ni nezo ya commune ya Njili bandeko bayeti satutoma buka mona buka kwikila to nda biso yeso longo ni nemi bandeko awa na plateau na biso to komo wapi mbote bandeko nanga mbote papa Didier bonne santé kimia na molo tokoza kombo nani ndeko ngai kombo Emmanuel Katendi Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Tant que vous visitez le coin d'habitude, on est très classe, très propre. On s'attendait à quitter que vous avez vraiment, on a étonné. À mon niveau, vraiment, tout va bien, ça change très kitoko. Ok, d'accord. Ngai kombo ngai ndeko Didier Mbimba. Na sepeli mingi vraiment na cadre oyo to mona en kana télévision aujourd'hui au moins to découvrir réalité. To sepeli mingi personnellement na sepeli mingi na cadre na bino. Tango yo monyango bayambi ndenge nini akei okoti ndenge boyambi kutu pas vraiment depuis na tango tozoya oyo to mona ka libanda to yoka ka wa to kutima ka mususu vraiment accueil très kitoko.
boni njili eza malamu biso banjilwa de naissance tozali pe malamu sauf que makambo ezoleka kuna pasi mingi. Ok, pasi mingi tokota mwana makambo na biso boyeli tosola a biso nyonso ensemble. Tozali on a dossier boulevard Luemba. Bato nyonso bayi Papa Luemba aza l'un des premiers bourgmestres ya commune ya Njili. Yango nzela wana pe bapesa ngo kombo ya Mbuta Luemba, l'un des premiers notables. Pas ba dire référence te. Ba yebi ata histoire ya Njili wana te. Ba mona ka boulevard Luemba. Mbuta Luemba za 0 mètre. Bokenda ko consulter te, bokenda ko consulter famille. Bozla un des pères de ya indépendance mboka o. Vraiment. Mbuta Luemba. Boye bien. Mais on a très bien déjà puis moi kala. Très bien. Et beaucoup de travail le pauvre bozo tama wa pouvoir. Bana bazawana moi ni azawana moko to mi bale bana ne bazawana to zakana bango de temps en temps pour to zaka pembe. Ozaka pembe hein? Oui. Donc ba nini même bino na plateau na biso. Bon, il y a même sur la plateau na bino biso to za victime ya indemnisation. Ya boulevard Luemba. Na mettre croqué. Toujours de la part ya victime ya boulevard Luemba na mettre croqué eza juste na quartier 5. Biso boulevard Luemba dans le quartier 7. Oui. On mes a on a tous indemnisé te le lenge bande ko mususu bazala ki indemnisé au toté karana bango. Oui. Ngai personnellement voisin nga indemnisé. Mais nga indemnisé te comme d'autres pays bazala indemnisé te tous a plus de 100 personnes au bazala indemnisé te. Tozeli ti siko suite ezate to mona ki bugu messe. Avec obenga biso te. Plus loin que ça, tu as vu dans la ville, comment on appelle, tu as vu les lettres dans la primature, tu as vu les lettres dans l'ANER, tu as vu dans le ministère, tu as vu dans la telle de ville, tu as vu dans 5 places. Mais si tu peux suivre tes karaté, déjà rentrée scolaire, et ça la même pour ma maman, ma papa, dépendant de la ville boulevard Luemba, ça la rentrée scolaire n'a pas si. On peut surtout attendre faire des années parce que fait des alaka donc difficulté. Imaginez couloir on a sur mon tunnel on neza yomo mamna musala ikufa. D'ailleurs on te comprendre les lots c'est pour rien que ben dans misa qui batu. Pour mon benza qui misala ikufa batu pendant tous ces temps il y a construction, il y a réhabilitation il y a boulevard Luemba. Misala vraiment ikufa pour bakangi batol ba clôturer un tol donc juste 1 mètre. So bien n'importe anda qu'on a eu tout n'importe la maison a eu 1 mètre. Et puis 1 mètre wana et puis c'est qui comme couloir tunnel moko moulayi fréquentation pe ya bato diminue bato ko banga ngo puis comme effrayant ko les dans couloir wana muke wana ezobangisa ata na moyi ezobangisa bato mingi ko ba kobotola pe ezalaki déjà moko bakaka kobotola pe ezalaki pour couloir ba 16h 17h ba 20h ba botolaki pe moko pe ba biloko donc en tout cas vraiment fréquentation ezate misala mais ya kokufa donc ouais pour fungoli no porte bana tongo ta décimé no tekate lokote. Donc on moni vraiment ba indemniser ki bato biso siko toza na pasi po toza indemniser te. OK, ndeko na biso Didier. To la ndeko nenga alobi mais kana pesa so historique muke. Et là on est sur le réellement na boulevard Luemba. Ba misu ba tika au début à 85, misu depuis ba 90, misu depuis 1970, ba 70. Mais kana ko expliquer biso bien. Et là on est sur le boulevard Luemba. Merci beaucoup papa journaliste. En fait loko oyo zoleka na boulevard Luemba ezana ne loko mabete parce que les kambuso eza malamu il faut totombola yango boulevard Luemba réhabilitation ya boulevard Luemba eza vraiment biso nyonso tozana esengo na musala wana mais problème na biso makasi ezali injustice on a robenga injustice parce que soki ba misusu bazui te pourquoi ba misusu bazui te parce que musali salami esika moko bato bazui baza esika moko pourquoi ba misusu bazwa te donc problème ezali boulevard Luemba ndenge ndeko uti koloba ba activité za kokufa nasi ba bilili bokomona ngo tozana bilili bokomona donc boulevard Luemba bakangi yango ba activité zo sama lisusu te nga on azolo bana bino na zali moko na kati ya fondation Mama José Mvula na centre médical La Grâce na sala kawana na zali administrateur alors misala eza kokufa biso to zozwa soin et centre médical to traitaka bato makolo bato mikuwa plutôt alors bato mingi ba maladie mingi pona baya na centre bayaka na ba chaise roulante bayaka na ba mituka bayaka na ba moto donc couloir wana eza kokangama biso ba activité za sumalamte
Alors il avait fallu bapesa biso ata moi oyo basengeli kopesa biso permettre biso ne fiske ba ndako ya bato parce que to futelaka faut to futela ba ndako wana pendant tous les mois au musala les osalem. Alors toza indemnisé te yango tomoni tolobino toko fanda te tomeki ko beta ba porte beaucoup mais ça to kendaki mais solution zo matin nde toye tolobi bon to luka wapi molobel na biso ezali tokomi wapi yango tobaki toye awa potolo toloba toyebisa bakonzi comme ça bakonzi ba likamuni eza koleka kuna bapesa biso solution. Ok, ndeko nanga oui solution ezali tokotalisa bandeko bakonzi pe bayeba balandaka pe biso bayeba eloko nezo leka kuna na commune Njili na boulevard Luemba parce que tolobaka na le poto gouverner c'est prévoir. Tant que ba gouverner c'est prévoir, il faut totala le lengeni diko ko sala zo le ba awa. L'état azala quand même battre la moto na biloko na yi. Makambu yango ba maison commerciale o ezabongo na boulevard Luemba wana. Avant de rebuka, est-ce que ils ont une mission moko commune effectuée ensemble et ça service les autres ensemble là kuna qui ne lenda ne muto indemniser bato oui qui ne lenda indemniser banque mondiale indemniser bato via qui ne lenda en fait biso na Luemba vraiment babuki ba maison te babuki ka nde ba kiosque ba kiosque nde babuki mais ba maison babuki te pour maison ke ba te ba clôturer ne place ba osala boulevard tout ce monde na ba clôturer en hôtel. Donc, on est en hôtel, c'est juste 1 mètre. Portail, il y a le pango, porte, il y a maison, il y a 1 mètre. De ce que la porte, il y a maison, il y a le pango, 1 mètre. Au matin, au bafeti, il y a pour 1 mètre. Mais tout réseau côté, il y a un peu de pour combien de sécurité, combien d'isolement ma casse. Donc, biso activité, tout ça, sous-souté. Parce que voilà, et ça, il y a Moussani, il y a macadam. Parce que clôturer bateau parce que tonga yango immeuble to bazo sortir macadam au salaire ça macadam mais ba liboso biso to mona ndenge wana donc tu évidemment tam ça inauguration ane to benga le qui lelo peut-être pour biso pe to moni batongi banzela Luemba ngo tango ba réhabiliter ki ngo problème ba sala makala mtatonga ngo papa Luemba après le même tatonga ngo mais bukanaka après les années au fur et à mesure ba mou les oleka et bebaki penze tikaleka ba poto na ba KS na C mais ba ko réhabiliter on a 2011. Allez, il y a partir de 2017, il y a 17, 18, il y a mais en tout cas, il y a qui comme il prend ça, c'est comme Calabnes, il a presque complètement capoté. Mais après réhabilitation en 2011, Tito comme Lelo et Bukana Mingi. Et comme il est impraticable, il y a vraiment Mingi qui est sur ce terrain. On dirait Beba qui m'a cassé. Pour réhabiliter, il a une bonne idée, c'est une bonne chose. C'est pas de cassé pour. Dila on a beaucoup fait qui me s'agit de clientèle na biso qui me s'agit de fréquentation et mi tuka pour réhabiliter en haut ba clôturer ndé ba kangi ba tolo wana ba palissade ba wana et bon ya ko kamora ndé ngo wana mbali biso to mona nzela ba clôturer ba sa nzela ba clôturer si ko ndé ba clôturer ba nzela bongo ndenge na kisasa na biso mais na bosana matanga bo fungoli portail ba miso afani liba miso afani na kati na ba feti ba matanga ba cérémonie mususu qui ne l'en a comme de à charge de déplacer ma botte wana to ndenge wana kutu en tout cas wana kutu wana kutu taliban oti bango ba indemniser ka ba maison ou atali que maison et futaka ils ont bazar locataire a futaka ndako a vivara wana et beaucoup la libota na ye pendant tout ce temps où tout kanga ils a qui 6 mois mais tout le monde misala ngo ki ndego le capé 6 mois et c'est avancé déjà et avancé mon dame mais sur italiano ne va pas qui ici en décembre sur italiano mon la qui en décembre était. Est-ce que vous avez dit monsieur beaucoup mais c'est comme Njili oui mais c'est parce que il y a les premiers citoyens représentés chef de l'état bon il dit que monsieur beaucoup mais c'est tela makambe koyawa to moni ke bandeko mususu ba pesi bango mwa misolo ndenge na perte ata o baza ba locataire bleu ba marchandise na kata ba boutique ezina kata ba magasin mais biso to jouter to obligé biso peut to lokola bango bazui biso je sois ba congolais constitution za moko boto c'est beaucoup mais tout le monde qui est tout le monde beaucoup mais c'est ça qui na mois de juillet. Tout le monde est beaucoup mestre tout parce que même dans liste ya bateau bazaki dans misé té tout côté la liste on n'est pas beaucoup mestre liste quota réaction beaucoup mestre si les lots toujours appel moroté baba ils vont bien na biso si les lots toujours appel té tant yo yi a on a to comme moi ko senga ni automatiquement ministre de justice azolanda yo gouverneur ville de Kinshasa Daniel Bumba akolanda yo pesa message mo fort et puis ba konzambo ka ba ke na boulevard Luemba bazo réhabiliter nzela oui eza intérêt général mais biso ba commerçant to bi ke za biloko musu vous me la raté ba to yebi ke
ba misusu baza ba locataire alors qu'au fond d'abongo pendant 6 mois 7 mois dans le panga batu tu veux bien que ça même il coûte parce que fait le mdaimba le 27 le 28 locataire l'autre encore le pang ce n'est pas normal gouverner c'est prévoir la caméra na biso au peut ça mais c'est pas compte biso en tout cas vraiment ça calvaire eza kolela na kolela banaka mko bataki tolo wana mko passer bandaki pour te foutre à la maison te foutre à bandako bana bazotanga en tout cas passi na passi yango tu awa epai na yo papa na biso papa Didier tu vis que otala maramingi na mboka tu epai na yo kolekisa message na biso pa ministre de la justice papa Constant Mutamba le lenge tozomona azokata makambo nyonso le lenge sengeli tozomona tu es papa Daniel Bumba gouverneur gouverneur de la ville de Kinshasa tu passer message en tout cas tu as biso solution pour la famille belé et vivre dans la boulevard Lemba la famille belé dépendant dans la boulevard Lemba na mettre croquer. Ok, pour bande konyo sou oya kisasa o ba yebi kisasa pe moi mokele ko la biso to yebi ke na commune Njili na boulevard o amuta Lwemba wana to ba bilo ba chrétien benga papa de biso bato à côté wana to benga muta azo ikanen esprit muta Lwemba wana na boulevard wana o mona ba maison belé ça ko ba tika ba place de échange ba maison mususu ba maison parce que ya minene zaki na couloir wana mais la zone on a gagné ba clôturer ba tol auto zone on a biso nyosu force ba teli ba tol oyo besoin réhabiliter nzela comme ici eloko mususu batemi na kati wana ouais zaka makambo ngana zo koloba ko tsala même boulevard de 30 jours ba réhabiliter ngo ba tika jamais ko clôturer comme ici eloko mususu ezo bata manasi wana le boyo bozora o ina le moko tonga wana na sima après avant nzela batonge le moko 0 mètre bana Njili il faut faire la miso boye bana 4 batol wana nini ezo salama ba ko sa pe ndenge nini bino ba conseiller communaux ya commune Njili les conseillers communaux ba conseiller communaux to yebi ke ba ko futa bino te mais besoin voter musa na bino za wana enquête parlementaire bon que les palpes de doigts boye bana ko leka population ko leka la télévision te bino ba conseiller communaux il faut proche na pepe na bino bo la musa le longo le bani c'est pas normal ba conseiller oui. Quand tu étais papa ba conseiller municipal na biso ba tiaki biso mo appui ba yaki vraiment na mois d'août ba conseiller municipal na biso ba yaki ko sar ba on bena ba saki recensement tout ça qui vraiment tout ça qui poto ba nombre de bateaux ba juité ils a dit tout ça qui on ba conseiller municipal na biso ba zaki na biso ba conseiller ba tika biso te rapport de bons années rapport de bons années apport na bons années qui to recenser batu nyonso to recenser qui pe batu na bango elongo to recenser qui batu mais après ça on est suite ezaki sous-souté à malonga mais en tout cas bazaki na biso na koko za ignorante na bosa na bango bayaki bazaki na biso pona to ça qui recensement na bango ya bato nyonso bazen na misete to ça qui en école lycée Saint-Germain dans la pesa pour commerce donc dans lycée Saint-Germain yango pesa incline à 4 ils a bloqué bana ba otanga mais ko bana komi pasi pour moi enfant d'arabo pour ya classe fa futa moto mais tandis que moi enfant d'anega na ngambo moi on a soit 4 ici à comme école l'école est belé tout ça l'école a plus ou moins 15 écoles dans boulevard Lemba donc fréquentation ya bana comme pasi bana msusu ba forcer ba sauter ba palissade wana bazozoka bana msusu fa tourner a futa moto donc comme moi passe complication makasi talaka oyebi beaucoup mais na bino ya commune Njili non oui talayi to mla pene longi pesa message a kotala aussi Patrick oui talayi papa papi ngalema papa bourgmestre monsieur Njili citoyen numéro 1 mokonzi na monsieur Njili to yesusu ko yebisa ye ke ngai kolo maison tel mwana na yo za représentant chef de l'état à commune Njili tala ba problème to za na yango to so mona ko zo la de la biso ya to yeko bela ba konzi la télévision ba yeba que nous avons un problème kuna na commune Njili oui ngai mwana na yo Emmanuel naza na boulevard Lemba maison za na boulevard Lemba umeli pe maison ça plus de 15 ans nazo servir pe commune na yo valablement tolatisi bango leo toteka bilo wanda ku ba meuble toteka ba canapé ba matela ba télévision to servir population na biso mais vie ba palissade wana en tout cas tous a vraiment bloqué to travailler té tu veux que ça pour intérêt na biso mais oui mais pourquoi tous a indemnisé te le roi bande comme sous ba indemnisé papa sindambu miso mingi pe to zuité to ka mo injustice wana papa yo za mo continue biso en tout cas kota likambo déjà tout le monde qui est déjà boy en face depuis mois de juillet. Mais si les lots au bengi bisoté tout le monde y peut réaction à yo si les lots toujours bloqué on te pas na yo au kota likambo na biso ndeko Didier oyo kelenge papa lobby et le ko sala nga pasi to le bras gouverner c'est prévoir voilà l'état
Kinelenda oui, Banque mondiale oui, akosala musala malamu. Ba bon sa boulevard munene ya Mbuta Lwemba et ko sala ba ko réhabiliter yango poto honorer mémoire ya un grand notable. Ba père ya indépendance ya biso mboka Congo. Mais bino population bezo vivre à 0 mètre wana. Est-ce que vous à l'aise? Bon, Kolobatoza à l'aise, ils ont vraiment passé. Parce que insécurité est un makas. Boyebi bana oyo ba zwamboka Kishasa na biso to benga ba koluna l'air ba kota na ba couloir wana oza na tante biso toza na mindoki te toza ba civil moya ko se défendre zate donc ko fanda kimia ezate à part nanu pénalisation ya ba makambu ya misala ndenge bebi bazo botola les premiers jours ka ba clôturer ka place wana ba téléphone kenda ba ni donc vraiment to fandi na kimia ne ba clôturer bongo ba tikete espace mode ba ko fanda ba clôturer ba nyo surtout ba clôturer 1 mètre ba na quoi connaître na quoi boulevard Lwemba iko za à peu près ba 300 mètres oui ba clôturer combien de mètres ba clôturer du dans ba clôturer boulevard Lwemba mobimba et puis ba tiki couloir te ke ba ko leka souka pourquoi ba clôturer yango parce que ça boulevard ils ont dit là ils ont réhabilité et si bah ça là déjà ils ont bah ils ont rebongisa mais bah quoi c'est bah clôture bon pour nani on dirait que moi battre na katika tu wana bon wana tous battre pour combien bango tous bah peut être raison te mais biso mo to raison ndenge na biso nous n'avons pas ça ba idée na peut-être ba sali bongo tam sous pour na ba matériel pour na bana ba les kaka tous battre pourquoi c'est si quand tout le monde là qui va ça là ba clôturer non tout le monde là te bah aussi boulevard le monde ba tout le monde est-ce va clôturer guité boulevard 30 juin partout tout le monde sait va qui parle ça de la télé toujours comprendre on était ici dans ce moment ça saut des moutons ba saut des moutons yango ba réhabiliter en kaka ba image ça saut tellement bilili les awana au monde qui bazo mona déjà ba image oui bazo songi sakaka nzelo ezalaki mais ce que ezande menge from sosu o ba saki boso ezalaki ba congolais ezalaki OVD o tour eza ba chinois OK ndeko Didier soza malaba ko baksa na tunyo kiyo mutuna ni nezo batem na ko clôturer ndeko 300 mètres wana pourquoi ba clôturer bon wana nakozanga liloba koloba parce que ndende kwa utoloba ezamba liboso tofandi na Kishasa tobotamina na Kishasa tozabana ya mboka ezamba la liboso to mona ke bazali ko réhabiliter boulevard et puis ba clôturer yango mobimba ba clôturer yango donc ezamba la liboso to bazo sala même ba ce que na tuni boy ce que bosu ba matanga ba fête ne do mesa na Kishasa bosu matanga bosu portail bo fongoli bosu ba kiti na boulevard le message ma soutien actuellement ba portail nyonso ya boulevard Lwemba o ifungwa na ndenga libanda ifungwa ma soutien soki ozaki na mutuka na yo ezalaki na kati ya lupango ozalaki imprudent et ko binisa ki on a noté obima li soutien tikali na lupango donc moyen ko wana kuteza moyen li soutien o matanga na boulevard Lwemba moyen ba chango li soutien na lupango ezate parce que distance ba tikeza 1 mètre. Ainsi vous avez la télévision 1 mètre donc moi écoute bozo attaque chaise bof sauf fandi chaise au kanginzela so muto oleka moi lekezate siko na tla tinel wana to yebi Kishasa lelo soki ba petit wana ba bimelio na couloir o kota kata batol to kolimo problème siko yangwana et surtout bazape banango baza na mayele mabemi en casse bazo sala soki oya ye ba clôturer ba ye liboso mususu na sima donc oza na place à moins que ozo chance parcelle moko d'accord parce que le quoi peut combien sécurité ba parcelle mingi surtout boulevard Lwemba yebi ba parcelle presque nyo ça clôturer mingi ba kanga ba portail soko ozo chance que portail mo ezaki ofungwama o continue le pango bato soki pe ba quantité ba tikio mais au cas contraire on peut échapper de l'autre côté. Bon ça à peu près combien de maisons oyo baso sibino misoloté? Combien de maisons vous avez? Tozali plus de 100 maisons. 100 maisons. Plus de 100 maisons. Ce que bandeko musu ça baso sila ba critère nini? Bandeko pe musu baso sila ba monter critère ni ba critère ba pesa que c'est avec ton nini. Bon na ko expliquer moi mon place wana parce que bisonio surtout maye les autres bunga bisonne sika wana. Pourquoi? Donc preuve en est que ezana batu musu ça na maison te. Biso toye awa na tap na plateau tozana ba maison. Biso centre médical ya munene na boulevard Lwemba centre médical ya munene za biso. Ndenge pende kwa hôtel ba ye maison. Mais batu o mususu bazui azana table kaka ya pamba. Bazui misolo. Azui musolo. Mususu ateka kaka le mutu mwanguba. La kati yote baba di. Bazui misolo. La kati yote. Moni. Moni ko pesa indemnisation izo ki pété. Oza na mesa. Oza na maison. Tout le monde azaki indemnisé.
Il faut une maison qui peut être. Donc, ils ont osé en messa, osé en maison. Aux ambons, on peut comme pénaliser. Quand tu vas dans la messa, quand tu vas on est bien à long way. Tu vas dans la maison, tu tiens la maison, mais au fond, l'année. Au fond, les arts. Tu pas au fond, l'IP. Au savant, 2 semaines, au quitté. Dans la fond, les maisons, pour y aller vendre ton petit peu au tequila. C'est ça les grands problèmes. Ok, Ndeko Didier. Si le problème nanga ezalaki wana, soki ba monaki batu wana. Oyo bazana ba table na libanda. Ba yeba ke baza pénaliser. Combien de fois ba maison o ba futaka loyer. Ba quoi ko raisonner ba moté. C'est ça le problème. Ba tali ba misusu ba moli ba misusu. Donc problème na biso zaka ke l'état vraiment a kotali kambo oyo ba pesa biso solution parce que toza vraiment pénalisé. Otali beaucoup mais c'est parce que makamba ki ne lenda oyo to yebi ke pouvoir makasi ba pesa un peu à beaucoup mais c'est associé na ba maître d'ouvrage na ba ndeko mususu ya ba ki ne lenda ya gouvernement central ne ba sanganaka ba pesa résultat oyo sengi ba pesa na ville de miso besanini ebimi tant les autres là beaucoup mais c'est ville qui ça beaucoup mais c'est la commune Njili mais ça je nous avons repérer ça. Bon, beaucoup maître, je crois, oyo tokuka ko loba tango tokutana kanae parce que délégation tokutana beaucoup maître bisomi balé pe tozalaka. To loba ko tokuka ko loba mena ko ajouter encore une chose. Papa beaucoup maître ozo mona biso pe ozo yo kabiso. Tozali batu o tozana commune na yo, toza ko dépendre na gouvernance na yo, yom toza mo continue biso ya liboso. Vraiment to pesa que déjà likambo wana, lukela biso solution. O rassurer biso, yebisa biso lo moko dans 48 heures il faut une solution. O tindara lettre na yo et pas ina batu ya kinelenda mais jusque là tozoa solution te. Tozong siso suka ke pas tozo en pas na bino parce que biso moto ko commissaire la justice te. To ye pas na bino batu boza na possibilité wana ya ozola biso solution pour que bo pesa biso solution. Gouverneur a vu de Kisasa oza ma continue esiko. Ayeba ke toza bongo na Kisasa na commune Njili na boulevard Luemba bandeko bazawana baza inquiet na makambo ko leka ba sécurité ba sali deux poids deux mesures. Dans la caméra na biso. Et pas il y a mon candidat biso il y a ville à Kinshasa Daniel Bumba vraiment vice na edi vraiment na ngabiso toza na esengo ya kozwa bino lokola bakambi vraiment esengo mingi pona biso alors toza ko espérer mingi na musalo boza kosala bosala lisusu mingi ya malamu koleka tala lisusu likambo wana pona yebi ke kinelenda eza maboko na yo solo la na batu na yo ba pesa biso solution toza vraiment na elika mingi pa ina bino tozwa solution malamu d'accord. Message dans passé à moi là papa na biso mo konzi na biso papa gouverneur de la ville Daniel Bumba et le on a John et papa Edi Yengi batala vraiment likambo na biso vraiment pasi makasi ba mama bazolela ba mama baza vraiment na pasi bazolela baza kolela makasi rentrée scolaire ba salité yango to komi suna ba feti ba maison bato bato ko futa ngote ba nyongo komi ya ba 3 mois 4 mois ko futa ngonde nini bana balia na ndaku o futa maison o futa ndaku et pesi pasi en tout cas papa tali kamona biso papa bourgmestre na biso ya Njili papa papi tali kambo. OK ndeko nanga Didier mutuna suka pour critiquer mission mokolo le na tuna boy problème na bino ezana kin elenda to na maison communale Njili ngana bina place wala. Bon, problème ezane à qui ne parce que muto abanda servir batu. Ezaki kinelenda. Yepe muta resensaki. Ouais. Ba resensaki ezaki kinelenda. Donc problème makasi ezande. Oui, beaucoup mais ça yende mutaza mukonzi ya liboso. Yemtazo pesa peut-être avale ya banda ko sa musala. Mais muto azo gérer makambo wana oyo vraiment biso za ko s'adresser mingi parce que bango ne ba ko pesa bi kondamiser biso par rapport à mbongo banque mondiale a pesa ki ezaki kinelenda. OK ndeko na ngai na linga iba kinelenda nde accélérer wana tuza maison communale na recensement na eza kinelenda maison communale à superviseur kinelenda nous mtu akitaki sur le terrain yepi mutata ko indemniser bato kinelenda nde mtu na problème yende mtu na faute injustice o tozo subir et outé pas kinelenda asali musana na lenge esengi banité. OK ndeko na lingina souligner de sous loko moko na likimo tuna otuni to déplorer que les sous likambo moko moni tango boye ko sala musala soit ko salisa musala na esika faut au moins ba autochtone pe bazala concerné na likambo wana dans le sens que musala tango zo salema bozwa mo bato ba yebi esika wana mais biso voilà biso to mona kiango un peu étrange bato ba yaki ko sala même recensement ba pa ya o ba fanda na Njili te
la plupart à bateau bayaki wana auto monaki na misubo na habité moi personnellement je voyais seulement comment babande ko défiler na boulevard Lwemba mais natikala mona mutu moko to yebi na njili alba kenga naza peut-être moi na njili toni to oh 7 8 9 c'est à partir de l'ande ba commettre ce que ba erreur wana parce que so ba zwa ki bateau ba autochtone bateau ba yebi ba notable ya njili ba yebi ndenge makambo ezaleli wana je crois que berreur ngo salimate. Ok, merci bandeko bomoni bolandi bongo ndeko na biso Didier na ndeko na Mukendi Emmanuel ndeko na Emmanuel Mukendi Katendi Emmanuel Katendi donc Emmanuel Katendi na ndeko na Didier ndenge ba soli na mikolo na biso bayaki koloba ko solo na ba konzi ya mboka bandeko na biso ya Kinelenda toyebi ke ba ko salisa mboka Congo oui Kinelenda ba ko salisa mboka Congo Kinelenda e ko salisa Kisasa mais awa na boulevard Lwemba na commune ya Njili bandeko bakolela na kombo ya Kinelenda balobi botala makambo sali yao bo bloquer mapangu ya batu plus de 100 maisons bo bloquer bango bo zonguseli ba misu bambongo ba misu bo zonguseli bambongo te deux poids deux mesures pour na nini baza ba locataire makanisi ya malamu eza bonsa boulevard mbuta Lwemba eza makanisi ya malamu mais bo pesi bati mususu misolo bazui et bati mususu bazui te yango bango ba ko déplorer comportement ya bandeko ya Kinelenda et les lisi bandeko ba commerçant ya boulevard ya mbuta Lwemba ko na commune Njili to ko benga beaucoup messe commune Njili oui mais c'est beaucoup messe to rien pas na to beka ko sola na yo parce que makamba yo betawa yo peut faire mo qui impliqué il faut yeba yo déjà premier citoyen ya commune Njili ba conseiller commune magende ka lebo cela oui na ko yape pas na bino parce que bino ndefo zo makambo wana boye na ona commune même na ville ndeni ni boye bité plus de 100 personnes bazo si ba mi soloté ba fandi wana bazo ba congolais constitution o votaki bino o était beaucoup messe o était conseiller communaux même constitution o sali que reconnaître ba congolais donc bazo la droit ya part ni surtout oui bazo la droit yango ba ye a ko déplorer comportement ya bandeko ya Kinelenda liste ko liste o landela yango to ko yeba est bandeko ba ko pesa bango mi solo to ba ko pesa bango te ngai comme gardien gardien ya ma solo ya vérité nazana ko talaka mais c'est beaucoup messe ya comme Njili to ko tika hote il faut yebisa biso oza complice oyebi to ko beta kara parce que gouverner c'est prévoir te suki après mokolo malelo tika te kimia kolonzambe e yingina na mabote na bino to kote mokolo malobi